Beauté na balandi ya Congo Suisse Télévision na ebiki boza vraiment ebele branché connecté pour na kolanda site na bino to chaîne na bino oisaka que bozaka vraiment na kati actualité balobeza bongo na Congo Suisse Télévision nga bino humble servante Prisca Nkoinzao balobi la canne à sucre de la presse congolaise moi c'est atonda pe aleka sukali babi bozala bo s'abonner massivement bo s'abonner massivement na Congo Suisse Télévision on a beaucoup à votre humble servante la canne à sucre de la presse. J'en profite de l'occasion pour appeler ça Bambo Tene Wuli Moucheni balobi le véritable et l'unique médecin Nazaka Moko ya Wuli Shin ya Wuli Moucheni Bambo Tene ebele angoyo na ko bande émission bon te sans pour autant appeler ça merci na ma maman chérie Frida Nkisi Molema babi la plus belle de sa famille la plus belle de sa génération dans les lots tellement trop Bambo Tene ebele et puis je souhaite heureux joyeux anniversaire à toi Papi Mbaki balobi Papi Mbaki ya Jenny Lutula plein de bonnes choses à toi babi beau-frère on a biso beau-frère international mutalongola biso célibat plein de bonnes choses succès prospérité, élévation et élévement, partage nayo. En tout cas, na quatre gars d'actualité, nous avons vraiment essayé de faire yampaka. En tout cas, tout le monde solo là, n'impaka et que ça la bien habitué abonné à Congo Suisse Télévision pour Rosalie Bako ko impaka et que ça la vraiment bien. Surtout ça même moral, pensez dans la image na yampaka. Bonjour Yampaka. Bonjour Félix Yangani. Nari yomutunanga nakati. Sola makambo. To boulé donc atakale to boulé roya FM officiel beauté et puis Fatal plus 243 donc Basse Veritas nyonso vraiment na pesi ba ombote pour ba yambanga na sengo donc depuis na comment Basse Veritas makambo so comment na facilité. Comment ngebo facilité à liwa pour héritier pas en écolo kilote. Pardon? Héritier à l'écolo kilote. Abanda vie na succès. OK. Mais oui, héritier banda vie na succès. Moi muki nakata mikolo baya mukolo. Nakata baya mukolo bat baganga héritier donc ils ont amené beka solution na dit que beka solution yanga abo kawati mon tonton abo je ne mange pas tonton abo kawati na dit que mutunanga Adam Wata Claudine Tumbawe tout c'est peut-être non et puis Evie Gomez na Brazzaville Hervé Zanga l'Empera Tumi Akafuler Spires Mbaku Charlie Kabea Wetu type Bokana L'Oréal de Bruxelles affaire de Lyon PDG Manimou Ndou PDG G1 pardon Azara maître Z balibé les porte-monnaie magique et puis ingénieur Maraboye voix Binabi Yannick Wata na Lukumbashi wana Desi Kabushkor mon président Pontiac Pongo Régine Lunga Hervé Kabongo na dit que héritier banda donc ba tout balinga vraiment na pesi bango beauté na ba obalinga ngate po na ba ndo sambo depuis sega mon ozo linga ngate lelo combien de présidents baleki et là vraiment merci à vous Papi voit ma partenaire numéro 1 il y a Prisca Nkoi Papi voit ma je te salue plein de bonnes choses à toi papa Junior qui la bat nga pesa rabato na yebi Yampaka Junior qui la bat Junior qui la base tapé sur Bambote belé merci nayo faut bazala rayo zala journaliste ba mettre guédé moté la batona faut bazala ya solo hein batona sabango mobulu OK merci beaucoup Yampaka boni basango ya goga na Basse Veritas tranquille na bi ke Basse Veritas tozana dom de Paris on a le 24 mai vraiment na bi ke bana nyoso apoto bazana besoin ba consommer album na bango qui est CDG Chemin de la Gloire. OK. Donc ils ont banzembo ebélé oh nan ba découvrir té bon ça a besoin ba découvrir. OK. Na bolingo na bas donc en tout cas moya kaya locataire so qu'ils ont des ba question préavis. So ina nzimba mate ba chilamuna locataire c'est préavis na bayer na ye donc héritier otalobi ba maloba oye asika. OK. Donc ba to consommer album, to streamer amour. Donc vrai Spiritas pour enregistrer album na téléphone. OK. Au salinini pour na boka. Okay. Donc tous les jours tant utaka 1 giga donc utaka par boka par réseaux sociaux. OK. OK. Ouais. Évolution d'une répétition. Non, comment comparatif il y a le 24. Un problème tout ça na boka. Ici ngai moi tout dossier. Le dossier voilà. Pour bisonio aussi. Yaka na est ou ça dans ezu bango wo ezu na latine lo la mito ça nous a conscient que ça là est lo mo te na di ba preto ya osenga pardon pardon la stratégie ba yo OK na samba trop na senga mutu pardon te et là
Nasamba trop non nasenga mutu pardon. Parce que yebi mambosa là. Oh mais nasa mayele nasa sage na eko intelligence na latine. Et là. Na eba mam nazo ça. Dans ce non ça likambo na nande na so surtout bazoba net ba ya mukolo. Na beta ba ma be. So moni mutu ba komone ya mukolo. Libaka oipa ya mpaka bibi. Nini ngo wana? Ya mukolo. Pardon? Ya mukolo. Ndeda ni soufeli. Ah, bato baza mwa mikuse nzote kangama ya mukolo. Ah! Pela na ajo. Ah! Azala na esika mobutu atelaki. Na ajo erote. La régime a fachi. Ayotel. Merci beaucoup Annie Nyamputu. Annie Nyamputu 9 yang 9 match mon ami. Merci pour l'accueil. Chinoise 9 yang. Ah 9 yang 9 match. J'en profite de l'occasion pour saluer aussi à notre très chère maman Balobi Tontine, maman Banebele, Namoni Lem Poutou. En tout cas, là, on a appelé la case à base, babi venir résidence. Pourquoi pas toi si ma fille Garni, je te salue. Babi moi la mouké le bar anglais. Eh, t'as la pas qu'Aline a moi le bar anglais. Aïe koli wa maman est anglais. Quelle école, à côté de l'école est bien. Ah bon moi ça. Aïe par exemple pour Maninia. Tena tuni mama ye bien anglais. Ko mwana zolo ba anglais donc mwana maman ye kola na sima mwana. Eza na ngope ba musicien ebele lelo ba lo ba français na sima bana. Azwa chance école terre. Ah bon, mais si la moni j'avais suivi la fille de Ferrego là avait déclaré beau fille en passé ba français nga na ba français. Utanga ba kumba pampa batisi nga na fa. Ah vie excusez-moi bête. Faut continuer. Tu continues. Merci beaucoup. Allez faire bon ça opinion na hein. Mais puis par aux autres plateaux na biso perception to le auto le basé. Tu connais les lobes n'a expliqué le mot. Bato ebele ba funda na ba journaliste. OK. Tango afundinga. Soenga na kyo samba po yo tangi logo moko wana bo. Tango ngana kyo samba na bi logo wana na yebi yango te koma babenga opi. Sko yo za wanga tenga na mona mukonzi na kota boloko te. Illa Amso moniteur ba okanga ba bosani ke po bango bazala bino nde bozala. Très bien. Donc bazo ba modèle ya ba jaro ya comme na beteli bazé belé donc. Na mingi na sola na chemin de la gloire. Merci avant to banda vraiment maso na biso l'est du pays apaka. Ozomona mama mboka ndezo kene ndenge nini guerre ka babi kuna ba botoli kuna ba sali boye. Na ebite bakangi ba Rwanda koto na Kasavu bakangi na Kisenso bakangi na Masina ya paka. Ozomona mambongo ndeni te que sage. Parce que nabi ko za rapenza mayele. Mo bakanganga na kikwiti pakistani. Ah. Ah bakanganga mana mboka mona utaso na mukanza. Kitu kikwiti pakistani. Omoni likamunio c'est ça la marque. Nzambe a permis. Très bien. Bana Israël tant babunda na Égypte, banda obunda na Égypte na bakoko na sepe babuta marate. OK. Donc ils la histoire to apprendre yango ti lelo ça la donc nzamba ko kisa mokana na. C'est fini hein, to changer to betara masolo musique. Masolo na bomba. Eh, y a pas vous êtes déterminé. Té, oyebi pona nini? Et comment kuna balobaka makambo politique. Ah, comment balukila yoka ba problème. Ba ya okangango lisusu ya mwana moni na olinga te to sula mwana binzamba ko kisa mokana na. Mais y a pas que tout à l'heure il a tellement sorti médiatique y a des connait biso musée Kindingo. A Sengi pardon. Ouais. Nani? Yannick Poipo mon petit. Comment est Nani? Yannick Poipo. Ah, mobala mana na saka saka. Ah, mana na saka na PC. Na moi mana na saka saka ça va. Mera na bord. Babi celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Musa teka na mai. Ah. Na éviter ça obimsa on a boma ou bien matata. Donc na éviter quoi. Na PC président Kalimbote puis président Ekeko. Na PC bango mbote bango so ba japonais qui doza ba grade donc ba qui tout vraiment. Musée Kindingo yozo ba ngasko na linga obenge na kombo a CNT. Na Yannick Poipo c'est mon petit. OK. Na yebi kazara mayele. Et logo c'est pas Musa tali ke yaza mayele. Biloko muso yazo kumisa leki yango na mayele. Pardon? Biloko mususo yazo kumisa aleki yango na mayele. OK. Yango ko yiko kota na busoba wana ta se retirer. Bana yolo bafuka abiso pa pambati. Très bien. Ah bana yolo bafuka abiso pa pambati. Yango musée Kindingo a comprendre. Ami bendi. Mais pas quand on a qui musée nous conseille pardon tout le monde ba guerre makassia ou guerre c'est trop dur mais moi ba ko tirer mana pour un autre goga que je salue le président. On obéissait monsieur. Pour mettre rabilo ko na te. Goga ko za na tirer mana nani. Na musée Kindingo ti. Pour nous sous la bon. Mais tout le monde qui babi que est comme ta tirer ba beta. Ko
kosola bongo te mutatina mamone za héritier scram musée le rôle azana motema osenga pardon alikaka pa ba ke mutu na sengi pardon héritier scram ça la batu to songa na ba référence na ba dio na mutu na sola neti bano balikate ya bazoba o ba pakola bambi petit nazo pexo hydroquinone yo so yo kate tika hydroquinone nani susu ya paka tango yo koma wana docteur Mogijo ozalati nene Mogijo ozalati sko nani osai sur le pouce nani yango bano ba teli Félinane bano ka ba teli ya mikuso ba teli merci fidèles téléspectateurs toujours continuer les paka bébé mo ya paka makamneza la kabo ya paka batala bayoka ki bakanga ya paka est-ce que bakanga ko ya solo makambo ye lisusu joyeux anniversaire Dadi Moula place à ça vraiment et puis Francis Dibaya na pesi bango tumbote Francis Dibaya je vous salue mon frère Nyamakor on est ensemble tata moi c'est bana fifisiwa zini kumbi likambo ya kokanga na bakanga ngate OK bakanga ngate batsanga na garde à vue Usalani en valeur anini en valeur na zaina garde à vue to sulula likamwango pesila nan likamunini bato bele bakomaka so amoni ya silini po ayebana fo luka bato balobile hérité o azofinganga kofinga mpe babina mutu ya musulu baofinga mwe mona très bien donc yango wana nazali na garde à vue bon napesi na magistrat asala musala na ya sala bien et puis soda moi kanganga Tony elela donc masanga penda donc bakanganga tranquille bye ba chombo te bazongi lote ah bon te bazwanga ba tortura yo eloko te ah bon eloko te nazala tranquille là on peut na parler normal tranquille to komi pe tranquille ba avocat na nga pe ba e tranquille ah vous avez pas avocat oh mwana za mwana mokonzi esika on a une noblicité musicale et puis une noblicité à vie à bomoto izali OK donc on a dit tranquille nandoli ya bilo banda utaka eska oh mais oui maître Gege monte pila maître CD Alamba maître Bichungu Kevin Cheval Pires Mukulu avant de bilo eska na zai tranquille bat na sana ba on a caché ba yi ah ba ta caché ba sepela ke on a pesi ba on mote na edité so ba bima ou pas ah na pesi ba on mote les gens tranquille na ye eza l'état bengisi oui au sambi na sambi normal na yo tozana depuis la bima 1 mois na bima le 9 ou le 8 na vraiment tu as segé mignon na zalai donc na bima na nga yo na sala na nga tambula na nga partout na sala la vie na nga ande na sala ka yango OK mambo tout bat ba lo baluba na za besoin na ngona répondre mais ba e ba ke tozobeta ex-palais des sports tel père tel fils. Oui, on a parlé des sports. Le commis d'homme de Paris. Donc, on a vraiment le 29 mai. Mais il y a vraiment musique Cornelia Baskilitas, James Bond. Moi, c'est James Bond 007. OK. OK. Elle fait les promesses et elle réalise donc chez tranquille. Il y a pas quand dans son une émission à presque en télévision, on bisa biso que départ na yo na jet set ba te belé ba porte-parole belé ba lobelé belé ba porte-parole c'est trop dur mais ba déjà le belé ba kolongwa. On bisa inga suivre les guides. Mais tout le monde peut on dirait ba bamboloba et comme au salema. Est-ce que ça yom to ça ba fausse campagne? Yom to ça ko influencer bango to ndeni te na osala fausse campagne te omoni batu tu baleka ba ya ko ba kombo ya mukulu ba souffra ya nani ya mukulu ah OK batu tu baleka ka no mona ba ba ya ba okute mafute ça mais bala tape bien mafute ya combien ni lac Monero iso Louvre nakenda kuna te bakanela na kato nakota kuna te kota papa akra personnel ngeza ga ndeni ni ba tika na ndako ndeni lekana ma kala mwa diesola ndeni leka diesola ndeni salabo et puis to sola obi ngai nazala mutu aliboso nazwa golf GT to sola na mamu susu na vie tambusa mara na étoile amour très bien mutu a chance te ata ba petit na kese ni soupe ba tulala
Quand va quitter 2500. Bah tu l'as rappelé baza. Donc on y va tout le belaya mon colonie belé baza na bazo souffrir. OK. Mais baza. Mais on a on est tout ce moment ba mituka. Baza ba ipute ba misuba mituka problème à love. Hein? Misuba mituka na ba problème à love. Problème à love ndeni. On est le mambo ba beta ba deux fois. Ba pire deux fois ba kuna. Pardon? Ba pire deux fois na baza kuna. Deux fois on est à adage na biso bato yulu. OK. Donc ba pire na baza kuna. Tout ça la ngai naza atambo akutu so ayebi ke muntu abetanga ayati. OK. Ya on a le ba vomi naza na mbo ya pitbull ke ya mukolo. Pardon? Vomi mbo ya pitbull ke ya mukolo. Moni mbo ya pitbull o fanda bu. So na tambile ye po bakanga o. Fo mna ne baza na minduki batiri. OK. De gars o menacer bango ya liwa. Siko kozana ya mukolo a milane no ala babomi. Donc Mamutu on a l'obaki nazolo ba Mamutu tout soula y a pas quand toujours solo là on dit que la télé la team tous un album ba musicien y a pas quand tous un album ba chef Mish Kangani je reste foudre ba Tanzembo ba c'est Dambungu mon bureau mon pote c'était salut babi musicien mon beau gars nous autres ba banquier mais musicien je te salue mon pote. C'est Dambungu donc à la tête au consommer album il y a pas que zonga na place ngona zonga na si maman mkef côté on a sota moi mkebu epo te olobi que au préféré aux en a pitbull ka mususu bokindaka tika na yo ah tu la comprendre bien na yebi bango bien tika na yo olobi que pitbull na mungulu j'ai pas compris en fait pitbull na ya mukolo de tona na pitbull bo pembeni en côté là o me ya mukolo te so ça meli banwana Amélie Mongolo. Na PCP mon vieux Didier Lacoste Mbote au bétan gymnaste na Paris. Et ça le mois d'avril à Rwanda non aux ala wana te. Ah, vieux voyager. Na olo ba na prophétie. Ça. Merci fidèles téléspectateurs, toujours continuer toujours na Mpaka en tout cas tous la pena moi mingi lelo na Mpaka to ki basango goga sombeli ya paka car to comprendre comment goga songa ko kajola ka batunyo so ba utaka quelque part pour ba ya panaye parce que babi la plupart ya orchestre ya wata est construit par le bana batu ba Jésus ba cousin bana ba tante ndé à construire la team de wata. Pourquoi ko tenir ba pourquoi ma bible na moni les lois faut ça émission brosaïté pona pozo bimisa ba moi zo salade oh pour héritier azo construire orchestre na bana ba cousin batu ba uta ka basi ba bima ndé azui batu ba uta basi ba par exemple Miembe musicien wana mwana nani ya il s'appelle comment Fabricas non tiens Miembe ou t'es pas mandé chante les cas peut pas Fabricas yo ni go bebisa mamu trop temps au sola nanga sola bo moto na lobia lelo to solelo mo oyebi ke héritier uta ki binda ko oui aya BCBG mais oui OK et bon ce que tant to nga to beta vrai OK tant héritier na BCBG za promotion mo na ba Rio bana ona ba beta masolo ba beta bien te ba ko sakate OK donc moni muntu nyonso lo bana temps oyo arenya na héritier nzela moko donc si ko to lo ba pe Igwe de la Forêt azwa misisia bata Dudu Kibinda azwa misisia bata papa chéri je bien bien héritier azala na besoin ya ba bosser tango ye ko beta porte ba ofungolele bon yo lelo sozo luka musala po olesa chemin na yo so que luka musala mo ba pimila yo yango po soi-disant que na ko ke kana exemple mo na ole ole lisopa OK yo na vu changer mibali combien parce que mibali on yo so yo et tes limites mais yo mibali na combien yo mibali na tanga na mibali na ngali oyo yebi Jean Bosco na Jean-Louis 4 pam yo mibali na ngali siko za mibali kombo la te master na nga aninya mputu nefe yanga yo kanga tika to so la kana lobi posa moi c'est ça parcours te nga mobile na nga ba na tilo na zakana ye depuis na zala nini
boule au moins ce que makambango yango eza musique eza parcours ti muto yo comme na destination na mais y a pas kalinga basi magoga ta bina ngana muno ko so na brosete parce qu'il a été na simbi goga c'est que tu ngai le tina lo bina ngabo na ebité musique eza parcours ti oyo comme na destination chemin ya héritier ezalaki ya mususu teke akosuka na maison mère lelo la team wata ya donc eza kutu mamuto lo barate azwa mutu azana mutu ya mutu ya zwati très bien na ebia te mutu ngo soki mutu ya nani azana mutu ya zwata azana mutu oyo ye azwati héritier nde kutu a façonner batu ngana to ebaka seda mu to ebaka eta ngana oka miyembe oyo zoluba lelo ekoma ke solo vocal ya miyembe ya seda mbungu emba maramoki mumba toyeba bango te toyebi bango grâce ya héritier très bien même manenge pe toyeba ki héritier grâce ya Werrason voilà donc yango na marambu il faut to sola donc to kolo ba ke goga ndaza bongo azaka juste ko ngengise loko mo eza peut-être dans le noir goga za soza ina ni babe na vina oso ina la team marambe changer pardon ça soza problème a jeter mo ina la team ozwa no mba ya pas oza problème nanga te tozo sola ba tu va comprendre donc mo nanga bona oza mobali problème a jeter mais qui parati problème a jeter mo koza na ba jean belé mais au moins raba ligno lelo o mele set bo forme ba la kimi pe petit amela ozo mona mama aïe sur la 9 yang 9 pas mais 8 j'ai baby maman déjà 15 ça c'est 3500 fois 15 bozo to zina ba brochette mi pandi on a lo pilipili ozo mona eza ba mambwana nambo a transport pour c'est aïe ya paka oyo il faut moni na latine bonheur isa wana nzamba lola omona OK wamna to sola makambu ya jeti OK sona nina beto lelo mo balo itia fina ba mo ngana itia kabelanga mbongo te chaque jour boti on a joie déjà na vie et le héritier Alexinga ka koloba ah pas kabana ko bano ba te wa na batu bango mo bisika na ba toilette tonda pa batu ya mukulu ba préparati ngana ozwani et pas héritier zaka fufu omoni oyo nyonso aza na kati ya la team ezaka fufu mayo etekama na kisasa 500 francs kuna 5000 donc soko oza na la team fo ozwa kaka so omoni mutu na la team azwi te ana difficulté ana na problème fo basukule na maya zamuzamu na la team ya zamuzamu donc na la team eza ouverture ya makambo ebele oyo eza na la team et puis nayebisi bino tozwa na biso lisusu mutu te na pesi vient nga Charlie Pakalingo mbambo te fentaka baraka biso nyoso ba fentaka baraka biso tu paka te dembila na kombo na na pesi mbote vraiment place za ba tutu donc ba tutu na pesi bango merci beaucoup tokomi kokita na suka émission na biso lo na ngana tisi ko na otuningelo hotel mamuni mais na tunga mama mutuko betika mama mutuka siko na beteli téléphone ya okanga otanga na yebi bakosaka mutu te comment na ngazara junior pakabasi OK donc nasi amsu na riana western ba obinga na pona ba 50 na ba 100 te ba 1900 ba 1350 euros oui na combien de ventes et bon ndenga na ye awa yo aleki na nganda kutuba ndo za lava makambo mais anini a obeto bakara ça mwelo ko mama ya moto tu ndara bongo do mama ya moto pe sa force alors moi eloko eza epaka ibo ngane na tambula mbao te na tambula mbao kwani nazara déjà na latine il faut ba choquer ngana nzila donc na tambula bona epike na tambula na kuta na place na kuta na bayaya il faut tiki la bam na OK na kuta place na kuta na bayaya il faut tika OK place mobo il faut tika ils sont obligés biso ba pesa biso pe faut pesa merci héritier local donc mutuka eza mamba lokuta te na zwaki mbongo ya mutuka mais non sombi te na kosomba te na kosombela bana nanga bazami balé ba terrain na njili brasserie siko na obetelo o eza vérité mina na bana nanga mibale mutu moko boye na sima ya goga
apesinga mbongo moko o na moni so ina sombi mutu ka so ina tuti mutu ba okanga na futa OK mais ce que so na ke sombi la bana na ba terrain na za déjà na simba $100 $50 abando to molo voilà omona esika makanisi na ngai komi so lukinga na katolak mo oluva te déjà na za nango déjà dans na banda ma mwana mais ba na 1900 te ba tikilanga 28 paires à sapato déjà biloko wana. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Il n'y a pas qu'un mot de la fin, on peut dédicace pour aussi ces émissions. En tout cas, les lopes à moni. Ah, mot de la fin, exact, mot de la fin, exact. Tu consommer l'album Nabiso. Ok. Vraiment, nakati ya chemin de la gloire. Et ça na banzembo ebele ya kitoko vraiment. Spiritas nyonso. Booster, consommer, vraiment streamer album Nabiso. Donc intérêt Nabiso tant que le barato ça Spiritas. Il y a coupé sa main forte et pas il y a artiste et par vibre sous le jogo match vraiment main forte n'a c'est pas artiste Isaac et Christian Yabi ya Isaac Lodimbo du jogo na PC mbote vraiment place à Peter Kabango Isaac pour streamer artiste na biso tout sous artiste na biso comme il faut et puis dans ce ça va Spiritas nous a absolument sous un temps de distraction té biso ça m'a doué la raté on a les premiers on a les deuxièmes on a les boétés biso tozalaka na posa na biso ezalaka héritier azala na place na ye biso ozalaka papa madilu pa pepe kale tomataka te tokitaka te toza wana mais bato balobaka bamataka soki toye na bar biso obetamaka koleka bango pardon o mais soki toye biso na ya mokolo soki toye na bar biso obetamaka koleka ye bato basengaka banzembo na biso eza référence matuta noir baddd lelo mpe na ndenge toza na bacitoyen du monde baadolfo bato mna basengaka banzembo na biso koleka na babar. Merci na Spiritas na comprendre que vous comprendre vraiment j'ai un mot n'engezalaka et puis pire encore les sous deux ans à Dôme de Paris le 24 mai et l'eau a payé pas ce qui t'a kanga motem donc le 24 mai tout ça ba date ils a ébélé mon konzamboka sera le mois qui pour Paris et puis bah tout vraiment tout que soutenir Hugo de la Forêt. OK c'est samedi voilà 15 na ebi ke bato balinga la bonne musique. Bana maison mère to babi pe wa surprise ebele to s'attend pe que to remona goga na kati kuna oh mais pourquoi pas goga za la motema mabe na we rasonte yango mona ka goga za esika o azali na vie to zaka na problème il faut za la reconnaissant OK goga za reconnaissant envers we rason na mamunos envers mutunyoso o aptia donc ndaku etelemaka yango moteza bato nyonso basimila bango potopoto maintenant bato wana pe basimila ndaku no potopoto za pe reconnaissant na maso o toi les kaka bafana to salisa goga pas salisa ba. Merci beaucoup. Le temps nous fait de faux. En tout cas, bien bien paka. En tout cas, le bara bien. En tout cas, merci na bakino so bolanda ki so les banditi souka. Merci na Yves Kinitou. Merci à Dadel Mukento. Merci à Nono la chanceuse. Pourquoi pas là-bas vrai nyonso je vous salue. Ya Willy Kaembe le véritable l'unique balobi papa des papas. Ya Willy Kaembe mon boss, mon porte-bonheur, je vous salue. Boss Ronald sécurité sociale, je vous salue aussi. Quant à moi, la canne à sucre de la presse congolaise, je vous dis ciao ciao.